Kabose nandenga musique faire ça tika e musika banda kala. Okolona kokufa nani akolela ngai. Le confinement est l'équipe vraiment mabé makasi parce que kangi biso na ba palin. Le bateau bazo contredit mais bango pe ba betan surtout Kabose. Azo contredit a comme na ko bimisa ba langage que ya yele qui a ferré. On ça na moi single moko ya 4 chansons génériques. Na bokasité ya ba boss na o na tangi wana et bungi seli biso bato minene ba mécène o ba soutenara biso ba soutenara musique africaine po ba o ba yemba kalora ba chanter ba yebi na bonde ba sala polémique té chez tonton Mies na répétaka wana à partir ya 16h tu 22h na kati entre tape nazo proposer les sources na o jaenda na bar espace au kinga kati. Je salue aussi Mambo de l'homme du village. La choix ya banzembo wana ya batonga na yembi wana baza ba grand artiste ya mboka na biso RDC. Ya wazala kimalamu abomaki moto miso ya komona kandoki. Vient na biso de la forêt abetaka ba live na ye. Ya tchaka pina ba instrument na. Merci vraiment Kolo espace biso toza awa boss Mambo de l'homme du village. Kabose ndenga vandaki na palais bongo ayeba un jour il faut beta acoustique. Abeti acoustique à travers muninga awa na mboko musique ezo progresser te à cause ya ba boss na biso tozana bango awa bakipa biso te. Lelo so faire gola bengaki Olivier Timanga beta acoustique wana nde a critiquer ngoti. Ndeko na biso faire gola bimisi likanisi ya kosala acoustique na niveau RDC. Yango elamusi presque biso nyonso o leo to sali ba acoustique mikolo nazo préféré bo mesa na kobenga nga garçon J na moni pe Kabose alandi fe regola ngape na lobino ngape na amutu Kabose alandi ayoki sonité pourquoi ngana yoka soni surtout pe na zana ngamboka mona bangoti tate na moni susu full boss à côté a vraiment héritier Domingos donc ina yebi ketan nazo bima a makamba bien zali nyonso na la kayo bébé zalokuta teo koyokisanga sonite na bolingo niveau na biso ya Angola awa so boko classinga bo classinga tana bande wona ba DJ po ba DJ ba yebani ba musicien o bazaka ba yebani te. Je salue aussi mon vieux là aussi Oxy de la République. Yela nga bolingo na ngai mokati mbila yebaka teknike ya komata na nzeta mbila po azwa kaka elokwaza nango besoin kuna balobi site tikala moko na Angola awa bino bokanga ya bino ingénieur bravo mutatinda bino alors en tout cas ingénieur bravo awa yo koma ultima hora donc ozapena mutu ya air yo lukaka information na source ozela raté batu ba uta loin batoki na banzela ba ya ovantsa ba ona ba kisti de ba na classe yo venda olandaka mutu sika zali pona kozwa information na source. Merci vraiment ingénieur bravo na ozo sala pona peuple na yo donc lelo vraiment batu belé ba yebani na nzela na yo ingénieur bravo. Merci, coup de chapeau. Donc, sala musala na ondengo sala ka respect na air ponctualité na musala au lobby ke mutarozo evre lelo azupe lelo. Mais bango moko bakanga ya bango yo muto tinda bango teo. Ngai pe lelo na saleli teknike ya kobondela mando mvuite po azongela. Affection oyetindaki ye ayako balange panabiso. Seja bem-vindo Angola Última Hora. Aqui está a vossa querida Esmeralda Kanda e atrás da vossa cameraman está o nosso realizador Engenheiro Bravo. Estamos aqui na nossa comuna de Petrangol. O Itoza awa vraiment na village Mamboteto eko solana leader na biso J3 na bokasi ya boss Fade Alino sans oublier Jirbo Muzombo homme social et sans oublier mon boss Dos Malema son Angola mon boss là où côté tozali vraiment mon boss c'est Mambote village et si ka tozali to eko solana leader na biso J3 to kota vraiment na kati. Seja bem-vindo, líder J3. Obrigado, les meneurs de G. J3 va confinement ou l'équipe de papa? Ba confinement et l'équipe vraiment son lobby l'équipe bien c'est que ma bé donc ba confinement et l'équipe vraiment ma bé makasi parce que kangi biso na ba palin to souffrir fort na ba palin to sala reloko te to boujarate ti lelo pe to zoye baté ceux qui va libérer biso mon colonini donc ba confinement pendant l'équipe bien té.
Je trouve bon un mot pour na bato o batiki biso bandeko batiki biso. Pour na bandeko o batiki biso na moment ya confinement, na moment ya coronavirus, donc et pesi pasi pe mawa parce que et bungiseli biso bato minene ba mécène o ba soutenir biso ba soutenir musique africaine, musique congolais, donc ba tiki biso na moment ya coronavirus, donc et pesi vraiment pasi milimo na bango sike ezali vraiment eva epe malakimia biso pe ba etotikali lobi teke toleki bango na mutema malamu be to sala malamu koleka bango ezaka kangolu ya nzambe nde salitike biso tozala envie donc biso ba o totikali to mibatela makasi to sokola maboko to lata ba masque ndenge leta azostinda biso to se protéger pour esunga biso bato totikali envie talaraka na niveau ya biso ya musique musicien international lokola Manu Dibango atika biso lelo pona makambo kaka ya coronavirus oyo donc epesa pasi pe mawa mingi donc to se protéger makasi po ekomela biso te. Leader J3 ni ne poussé au sala show acoustique. Bon, tellement to vandi trop na ba palais eloko ko sala ezate toza ko toyeba te to sala juste to sala nini. To Monica Kande qu'on a biso faire gola bimisi likanisi ya kosala acoustique na niveau RDC yango elamusi presque biso nyonso oleo to sali ba acoustique eza likanisi ya faire gola nde esali ke ngape lelo na sala acoustique po ba fan na ngape ba zala moi soulager quoi. Oui, leader J3 choix ya banzembo o beti ya acoustique au sali ngondengeni. Bon, choix ya banzembo wana na sali parce que ezali kambangonga yango esengaki na sala choix ya banzembo wana ya batonga na yembi wana baza ba grand artiste ya mboka na biso RDC mais ezape na ba emisusu na yembi te baza pe ba grand artiste mais esengaki na kata wana po eza likambo ya ngonga na précisaki na 21 minutes dans 21 minutes ekoki na kati yelobi te ke lokola ba misusu na yembi banzembo na bango te ke bango baza na niveau ACT bango pe baza kaka ba grand o ya mboka na biso mais sengai ka na kata wana donc sengai ka na kata wana po esala bien na ba melomane nanga o bazolanda ngai. Les amis de Philippe et Tony okolo nakokufa nani akolela ngai nakoyeba te otika na milela liwa ya samba soki pe liwa ya mboka liwa ya pasi soki pe liwa ya mayo mama mokolo nakokufa. Gelor Mwendo sempre humilde ni wambaki ya Mariana Gusi mokolo nakokufa ngai moto ya pasi nakanisa BBC mwasi oyo nabala nakanisa kaka bano oyo nabota nasepela kaka pasi ya mokili ezali kotikala mokolo nakokufa l'homme le plus suspect de la ville sénateur Paulo Todilo Les Mavuzi mokolo nakokufa ngai moto ya mbongo nakanisa falanga mingi oyo natiki nakanisa lopango na bakaminyo nakanisa bana nga natinda na poto mama mokolo nakokufa. Vidance Luindula eloko ya mokonzi Ordilo Mampuya MP4 mokolo nakokufa ngai moto ya kwiti nakanisa kopo ya masanga na ngai nakanisa mingi kaka suka ya sanza tango namelaka ngai na baninga mama mokolo nakokufa. Eric Tito Nzambe ya pêche. Oui, notre leader J3. Tout le monde qui peut ba leader na biso mususu kabose depuis que Ferrego la babeta qui peut acoustique. Selon yozo qui ondeni. Bon, moni question vraiment ya ngonde vraiment ce que démarrer émission na biso na longolana numa batu nanga moko boss Ibra Kituma boss Kiasi Mobutu Nikonka il est formateur de boss Eric Diogo Papa Solution Kadi Mabokete Eric iPhone Pablo Escobar président Lanji Kofinika Bana Luanda et mon vieux Aisha Kobi maman na biso les meneurs de jeu omoni question oyo tuni yangonde vraiment eza base parce que de lo monde eza ya koningana à cause ka ya ba acoustique oyo
moni acoustique oyo fera beti ba kabosi ba beti bande ko belé ba beti malgré na 8 temps ya kotala ngote na tali kaka ya fera na ya kabosi et ça nango inutile ça la polémique parce que lelo biso tout ozalaki confiné na ba palais tozalaki na likanicité que un jour to ko ninga na ndeto ninga lelo to koti pe moi studio to sali pa acoustique likaniswane utaki pa ya fera gola tango fera gola sali loko wana ye moko abeti apesi yango kombo homme acoustique alobaki mbala moko teke acoustique apesi yango kombo homme acoustique donc eza différent na acoustique ayebi pourquoi alobaki homme acoustique mais lelo yo bande ko mususu lokola bakabose babimi basali yango olie ba remercier ndeko na bango fera gola ndenge azui likanisi wana o lelo elamusi tous les artistes akomi bakomi na baposaka babeta acoustique bango bakomi ko combattre fera gola yango ndeka baloba congolais abundisaka muningani congolais soki ezalaki ivoirien ou nigérien moko mutasalaki acoustique oyo nde biso ba congolais to beteli maboko mais lokola eza ndeko na biso congolais mutasali yango tozo bundisa ye or que eza bongo te biso tu na ba panel lelo so tozui likanisi ya osala acoustique c'est fera gola. C'est fera gola donc yé aza number 1 na biso ya ba acoustique et comme batu mususu ba komo sala ba mission unique maka pour contredire fera gola mais so bolandi bien fera gola komiango homme acoustique donc ndenge to vandi penda boy place mo boy ya kokangama muto azate biso moka to sala émission eza déjà acoustique ndenge pe fera gola na ta ba confinement na studio bazako boya bato ebele esengi babengaka yo moko leader ozala na studio po oyemba osala mweloko no mobo yango abengango na kombo ya homme acoustique donc inutile ya kosala ba polémique ya koleka na ba TV ko critiquer ko loba biloko ezo loba mawana eza nango na tina moko te parce que ceux qui lelo bato bazo contredire mais bango pe ba betan surtout kabosi azo contredire comme na ko bimisa ba langage ke ya yele ki ya fere bo ya zaki na likanisi ya obeta pena acoustique to sola skolo kwa bato kabosi ndinga vandaki na palais bongo ayeba un jour il faut beta acoustique abeti acoustique à travers muninga ndinga zoki likanisa beti ye pe place avandi eloko mwana maya sali eza bien ngape na sala soka leki na émission alobi que merci fera gola likanisi na yo ke sali ke la musanga pe kabosi et chanter kabosi ne loko te eza confinement te mutesangisi ke to beta ba acoustique na ndako eza ka kende mona ki muninga mususa sala ki yango pe pousser au sala mais oui na vinde eza to se copianaka tant to moni fera gola sali acoustique oyo ko to amoni ke non na temps ya confinement ba fan nanga ba lembi 4 mois mobimba ba yoka ngate eloko moko na sala pe loko fera gola sali po ba fan nanga pe ba yoka pe sala ka moi bien donc biso tout oyo to beti ba acoustique na monde entier to landi fera gola na ndenga mabete vient na biso de la forêt abeta ka ba live na ye ya tchaka pina ba instrument na ye abeti ba live na ye mais fera sko abeta ki homme acoustique yango biso tout lelo tozo sala to landi au côté studio ba oyembi ba résistant ba mixer yango obwaki mabanga na yo obimiseli ba fan na yo na ta ya confinement eza nango inutile ya koleka na be mission neti na mona ki frère na biso Olivier Timanga azwa temps ebele ya kozala ami ya fere eza pena berere mususu peut-être ya mona na vie ya fere tant bazaki ensemble aloba ngote po azaki ami na ye mais lelo tellement baza sous ensemble te ce que Monique fere fere gola beti za acoustique te abenga mona mai na téléphone que asa l'émission le kana ba TV pour critiquer muninga na ye eza en sens moko te yango to lobaka ennemi a congolais azaka congolais donc wana za mine lelo so fere gola benga ki Olivier Timanga beta acoustique wana nde a critiquer ngoti mais le gola yemta beti ngote yango aleki émission unique makapo a contredire acoustique à fere donc ozo bundisa ndeko na yo congolais eza bien te ozo comprendre donc eza bien te to sala ndenge ba ivoirien ba salaka to sala ndenge ba américain lelo ba salaka po rando ya musique na monde entier o eleke États-Unis eza te mais tala bolingo bango bazana ba rando makasi monsieur sengi featuring ba salaka po oyo ko to azoma lipa o pe ko to azoma lipa mais biso sko viwana ezalaka te so tali ba vient na biso ba de la forêt ba carrière bango ba sali na ba Congo wana mais abeta featuring na makasi nini na Kofi abeta featuring nini na JB abeta featuring nini na Papa Wemba ti Papa Wemba kufi ndengwa na sali ba featuring vraiment na ba musicien congolais ya makasi vraiment te na suka nde na mona ki ayemba ki na vient na biso JB mpia na mais et suki la bango pe ka ndengwa na pona ni congolais
azolakisa mingi motema mabe pa ya ndeko na ye congolais. Donc ngana lingi biso tu ba oyo tobeti acoustique to sala be mission soki batuni yo makambo ya acoustique to remercier mingi Frère Egola po netinga nazaka na likanisité ke ngana kobeta acoustique. Donc na copie ngo pa ya Frère Egola mais nangola a batebele ba yebi identité nanga. Cela veut dire que Frère Egola m'a poussé au bêta acoustique. Ceux qui payent pas bêta acoustique, mais j'ai trois pour bêta acoustique. Normalement, dans le moment où il y a confinement, au Frère Egola bêta qui a ngapé les canisiwana na nous alagité. Les canisiwana yeko ya tango na moni Frère Egola bêta ngo na moni pe kabosa landi Frère Egola ngapé na lobino ngapé na mutu. Kabosa landi ayoki sonité. Pourquoi ngana yoka soni? Surtout pe na zana ngamboka mona bangoti. On s'en comprend. Donc, ezali kambu ya ko remercier muninga o alaxi bino nzela. Parce que muninga alaxi biso nzela, biso to comme na posa to za liboso na ye. Kasi yem to alaxi biso nzela so to bungi. Muto alaxa nzela bazaka sima na ye po a conduire bino. Kabosa comme na posa ba tia numéro 1 par rapport à Ferre. Na monde musique biso to ebina Congo na kabose so to comme classer na Ferre comme mabe makasi. On s'en comprend, c'est comme ma belle macasse parce que kabose nandenga musique fait ça tika et musika banda kala fait ça sur un niveau na été. Donc tout ça la berre on a été rejoindre kabose to mateti pas faire. Be ya rejoindre faire to kitisa eti pas kabose. Faire to tika ende batika kena fali, wera to tika ende batika kena jibe, kofi ende baza tika na de King Kester père son âme. Donc mutuna mutazana mutuna eto monaka à l'époque papa tabulé na vie na biso lwambo. Donc mutuna mutu vraiment azana mutuna yi. Siko lelo bat ba komosa lokola ba longola fali ba zwa kabose ba tia na fere. Wana sike to komosa mabe. Papa na biso leader J3. Na seki na mutuna onanga mona lina tune. Kande mo utolo bake fali azana fere Weranson leader na biso ngema Weranson azana na JB ce qu'on a par na yo ozana na te moni na par nanga ngamo na ko milo bilate po awa na niveau na biso ya Angola awa so boko classinga bo classinga tana bandeko nanga ba DJ po ba DJ ba yebani ba musicien o bazaka ba yebani te bat ba yebi bango te sko bo comparer nga na bango pourquoi. Beaucoup en plus c'est beau excusez moi muke bat bazo confondre mingi ndenge zo benga leader J3 pour moni J3 o ya bima déjà na maison mère batebele ba confondaka yango mikolo nazo préférer bo mesa na ko benga nga garçon J. Garçon J. Oui, garçon J. Donc awa vraiment na ngola ba fan o bazo landa biso partout. Donc bango nde mutu ba oye ba J3 na mboka oyo garçon J. Toro tshena nani menga na sengi bo tshanga pina ba masa na nga ba DJ tout ya Luanda. Na sa na ngata polémique na bango. Po ba oyo ba yemba kaloka ba chanter ba yebi na bango de ba sala polémique te bo tu na bango polémique et c'est pesa bango nini to mona polémique et pesa vient na biso wera na jibe l'art polémique et pesi fali na faire l'art et pesa kofi na Kester l'art et pesa ba politicien na biso papa Tshisekedi na fayulu l'art siko biso oyo yozo lingo tchanga na bango a pesa biso ni semena kena ko ta ba DJ po polémique yanga na ba DJ peut-être et ko memela biso mwa mukie. Dans la sa polémique na mission mon côté o azalaka en Angola po na mona bomba na bomba mission te. Leader J3 kande moyo molobi hein. Je salue aussi mon vieux laoutier au sud de la République. Hein. Emmanuel Kanda, Motema Bijou, sans oublier le DJ Disquarette que j'aime beaucoup. Nasima ya caméra na biso tozana ingénieur bravo Angola ultima ore simba mina maboko na mon père tande bino mobona tozana leader J3 zo panza makambo leader J3 par rapport ya rumba congolais awana mboka na biso ya Angola ndenge yo momona avantage na désavantage na bino ezani awa na mboko to progresser te awa na mboko musique ezo progresser te à cause ya ba boss na biso tozana bango awa bakipa biso te. D'abord boss na biso a ba préférer ka zumbongo na ye abwakeli na ye bandiko na biso ba évoluer na niveau Congo pour ye déjà kombo ye ba na monde entier ke biso ba tozana bango mais soko landeli ba kombo na bango po eye bana biso ba to bandango biso na ba DJ o ya mboko to banda ozi prêtre moko bandiko belela etongo midi pourquoi jour ba to ba koye ba ye
a comme na niveau kuna na Congo pe babwaka ye abwaki si yo muto bandana na tonga pasi obelela etongo midi ti pourquoi pour bato ba découvrir abwaki si yo l'art na comme nango chaque jour code na RDC mais yo awa azokoso na balara ba bombo parce que musique eza mbongo sans mbongo progresser te parce que awa na londa ba soutenir biso te to progresser ndeni to progresser ndeni yanga le mikolo penda ezana des boss mo vraiment oyo ba signé vraiment contrat d'ingénieur bravo que na sala ne fisca ta 10 émissions na ingénieur bravo bango moko bazuma en charge en plus balobi vraiment que 2020 oyo nazo bimisa album na bokasité na bango donc toujours vraiment boss Fadi Alino toujours les silencieux Girbo Muzombo homme social donc bango mi balé vraiment de mutu bazuma kambo en charge balobi que J3 toujours chayo poa obim s'appelle album mais po otika makambo zoloba oyo ke ba soutenir rabinoti ya on azota ela bango na hôtel bango ba massa na pe bana ba mikili kuna lokola Blanchard Ngoma Mada Pedro grande dame de Paris Magloire Madiela Mwasi Nzambe Nana Malomba Mama na Gina Zeta Mignon Mutetela ya Mama Jackie Alone en direct de Paris Pajo Konde Papa Dijon Alfred Konde Papa Dijon Sa Majesté Nzambe à Luanda Flori, garçon capable, Frank Sinza Dengwanzo, bangonde na zotale la vraiment mikolo yo, bachanga poa na bimsa disque nanga e umeli trop na kati ya studio. Donc so bachenga poa na bimsa disque, mais so lelo to bimsa ba disque te o lelo ba koma benga biso ba musicien ya ba interprétation, to yemba ka ba nzembo batu. Mais que tozana ba œuvre na biso ebele mais muta ocha biso poa poto bimsa ngo azati. Et c'est pour cela lelo to koma yemba ba chanson ka mingi ya batu. Garçon J. Toyoka ki pe toyoki ke olobi ke ba nzembo na izana studio. Est-ce que ko betela biso eloko moko to sentir leader J3? Oui, eloko moko déjà na benda yango kutu na ndenga studio na kotisi yango na au acoustique na uti ko beta. Dans la première chanson ndenga ingénieur bravo oti la biso ngo kala mingi tawa. Première chanson na boyo ka on eza œuvre na ngamoko. Donc na yembela ngo full boss Armando Mvwiti. Toyembela na biso bango toyembela bango mais na tour na bango récompense ndezati on azo senga ba fongola mitema pona biso soki ba fongola mitema to koma pe lokola o bango batinda ba code na chaque jour na RDC chanson eza limbisa beso ke kokisami nyoso na lakayo bebe za lokuta teo koyokisanga sonite na bolingo maternité privée Armando Mvwiti alinga kate na lala nzala mikolo baliaka likasu pona nzala te eza po babongisa bolingo yanga na yo Armando ya wazalaki malamu abomaki moto miso ya komona kandoki po elongole kobanga soki atikaki yo po yo nde otangaki nkombo ya Jésus yondo tangaki kombo ya ala restaurant na Joana Emma Mvwiti. Donc za mwa morceau moko ya chant wana na yibi yango na kati ya studio pona pesaka ba fan nanga na ta ya confinement oyo bazala nango. On a ce titre ya nzembo nde oyo kubimisa biso za single to album. Non ça na mwa single moko ya 4 chansons génériques na bokasité ya ba boss na ona tangi wana Bob Nzimbato to paza wana arocha na makambango vraiment boss nazamba boss na ngebele boss Diego Batterie Alain Visor gaz na gaz juste boya Pharaon pe ba rocha na kati makambo wana mais ba o vraiment ba lobi ke ba signer contrat vraiment na ngai na ndenge ke non ingénieur bravo Félix nga 10 fois en émission na ye po na sala promotion ya single na ngai ndeka na ototanga boss Fadi Alino na les silencieux Girbo Muzombo homme social donc bango vraiment nde mutuba simbi makambu ya garçon J na moment oyo après des confinements oyo o répétera wapi après ceux qui te déconfinement penda ba confirmer biso vraiment que makambu tout ezongi pour le moment nazana na siège moko awa na Petrangol chez tonton Mies na répétaka wana à partir ya 16h tu 22h na kati entre temps pe nazo proposer les sources na ojaenda na bar espace au Kinga kati pona zala wana sous de 17h à 22h mais espace ils ont confirmé au nazalaka déjà et ça chez tonton Mies te répétera wana chaque jeudi à partir à 17h pona kozwa
makambo mususu etikali contact eza 923 bato baza libanda babetika code mboka ya Angola après 923 85 98 68 wana numéro ya ngamoko privé soki pe bamoni ke moyeba benga ngate babenga kaka ingénieur Bravo bayebi numéro na ye ingénieur Bravo ayebi ndeni ako orienter bango po bakutana na ngai. Oui, Angola ultima hora quand début mo bomoni donc rien à dire minga le bezate je salue mon boss Fadi Alino là où tu es babusé belé parole na souke zanine papa parole nanga ya suka vraiment ezali moni makambo esi la raté malobesi la raté po soto bito vanda to bandolo ba 2 jours pe masolo aussi la té na ko le katé sans que na remercier vraiment kolo espace biso toza awa boss Mambote l'homme du village. Donc soki vraiment lingi na minute chose la na kimia oya ko melesika mo vraiment il y a des ordres té place à kitoko biso tout vraiment to kuta na chez Mambote l'homme du village o kuta pe DJ makasi ya mboko ya zawana DJ Disquared abetaka musique tout o batutu balingaka abetaka selon bakili abetaka selon yete. Donc naza ko remercier so batu nanga bolimbisa bato ndem basala ke biso vraiment to zala boss Ali Gracia Naza bongo na Ordilo Mampuya MP4 mon général Saoudia Chimbulu Bodrik Mobondo Motema ya Luanda Mav Mavakala Dani Kule Die Mungu Bilaka CD Dadi Arafat wana pena batu wasela nga promotion na ndinga kikolo kuna donc sans oublier DJ HRL Bledia wana petit frère propre na bien ke difanto na ngai donc Jani Bambi masala ngai na féliciter pe émission ya ingénieur Bravo na moni penda ba niveau mati dans Angola vraiment ndenga lobara ultima hora donc na bagisi penda aza le seul et unique o yaza bien organisé na kati ya monde na bango ya ki journaliste quoi pour ayambinga vraiment bien makasi tala vraiment boye na sali be monsieur ebele mais ya boye vraiment félicitations ingénieur Bravo ya minga obakseza te na moni sous full boss à côté a vraiment héritier Domingos donc na yebi que tant nazo bima a makamba bien zali donc oui, merci le grand réalisateur ingénieur Bravo ya Angola ultima hora. Je salue aussi Oxu de la République, là où tu es, les gros bisous. Je salue aussi mon boss Mambote, l'homme du village. Donc, Tsoko Yebike, on se retrouve à thé. Ici que vous allez avoir ba makelele banini oya côté mo boikaka ya kimia takande tuzotoza ndeti na circle na kata Luanda mais tozaka na Angola ya na ngo circle temi tozaka na Angola. Salut aussi mon vieux Jurbo Muzombo l'homme social boss Mams Jolima là où tu es donc bambok te belé rien à dire na zelaka osola kandiza la kaka ingénieur Bravo boss dos Malemba son Angola. Je salue aussi Mambote l'homme du village, mon vieux héritier Domingos son Angola. Na bande kunyo so basepila kolanda émission ya Angola ultima hora news. Bon s'abonner vraiment sur notre chaîne Angola ultima hora. Bolanda biso na chaîne na Buno ya Boss Brother. Bino mtuvolinga bolanda émission ya Angola ultima hora et là ça va partir ya 11h30. Ou a besoin de contacter biso pour na show activité todo event au bino brozanango bozwa kaka ba numéro na biso ezawana derrière notre caméra tozana le grand réalisateur ingénieur Bravo sans oublier aussi Asher Dance donc mingi oloba vraiment ezate ozana anniversaire ozana mariage ozana olingo fungo l'école de danse ozana besoin zoluka mutu aya alaxa batunde babinaka boluki kaka Asher Dance donc grand danseuse ya monde Angola mobimba donc mutaleki batunyo sona bina Asher Dance bye bye ciao.